même le serviteur Mario Juno de Bundesliga, on est venu encore. Parce que nous avons entendu qu'il y a beaucoup de femmes qui disent que non, bon, moi si c'est les Nzoto. Moi si c'est les Nzoto. Mais moi je vois différemment. Hein. Moi si des Moutou, je crois. Sauf ici, je me souviens bien. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que non, moi c'est Nzoto. Nzoto, oui. On voit Nzoto. Alors, Nzoto, wana, et Koufaka. Nzoto et Paulaka. Nzoto est comme en amont, les ongles, yaki. Alors, les ongles, et ça, je crois que, basi, raisonnant qui m'a bé pour la que moi si Nzoto. Nzoto, ils allaient, et l'eau Pamba. Nzoto et Koufaka. Alors, j'allais dire ceci. Basi, on va que moi si Nzoto, ça va vraiment une erreur, ma casse, tout le monde va raisonner bien. Tant que vous avez moi si. Comportement na yo ezama bé alors ils en nous autres on est minimum important mon temps exactement important mon temps parce que moi c'est tant yo un d'abord oso respecter batute oza kaka ko finga yo koloba mama bé zaka yo o moni kotonga yo parce que même Bible les autres déclaré les autres là ils ont dit que non il faut que respecter batu oh ils ont pas dans la bango tant qu'on respecter bango ko respecter penzambe alors mais si oso respecter batu oza na bango te proche na yo bande ko na yo mobile na yo alors vous respectez pas, vous avez dit que vous respectez les gens. Vous avez vraiment une erreur, vous avez une erreur. Alors, vous avez dit que vous avez un conseil. Alors, vous avez un conseil, c'est très important pour nous passer. Suivez ça. Eh, Yaya, moi si Nzoto te, moi si Moutou, la femme doit travailler sa tête. Bengi aide semblable, aide à Moutou à travailler, à coller, à Moutou à aider. Faut Moutou et ça là. Tant mobali a souka comme na souka, yo ye o apporter solution. Mobali a linga kaza la peine ya moi si oyo, azo ya ko encourager, ko motiver. Pour tout homme azalaka na ba grande vision. Mobali azana posa moi si Moutou mais Nzoto te. Okokoya na Nzoto luki ba mélange bozotia ba putulwa makala biloko ano esala kana moi si faut kanga moi si faut zo bassin moi si faut bassin fungwa mayaya forma 8 wana e comme à 50 et ça la nata moko forma 8 wana e ko diminuer comme lokola 50 ba 18h wana mobali atali alobite o asaka pona Nzoto lokola pona Nzoto atikala ya ba kapela mena luka mutu akoedenga na réaliser vision nanga ba grand homme balukaka basi ya bassin te balukaka basi ya pembe balukaka basi ya Nzoto te mais balukaka basi ya mitou faire travailler ces moutous ma soeur na ye na encourager na buzoba te mais na ye na tindi ko kende liboso parce que oza mwasi obengami oza la mwasi ya bakonzi baninga basi ya bakonzi tala basi ya bakonzi nyonso basana ba forme oyo so lukawana te parfois komona même ba président na biso mibale oyo aza président na oyo azaki liboso wana o remarquer basi na bango na ba conférence musu bango bakete mais basi bakeke ko représenter bango siko yo luka ko bala mukonzi nzambe aloba na kana koma mwasi ya mukonzi na mutuni na mutuni yo ona no yekolite luko yekola il est encore grand temps ngai belle mère na ngana âge ya belle mère na ngaza kutu veuve mais ka formation en français pour que nango voilà conception ya basi ya 21e siècle azo luka yekola tanga ka bible na yeba ni bongo yo mama ozana no jeune tika ba fertilité wana luka ndo yeba tanga mobali akolanda Nzoto a découvrir yo et après problème est ça qu'à découvrir et après nino tika noka mwasi ya bakimbuta ya bakwen ya bakapela mais mwasi andaku te mwasi andaku mobali aluka mwasi mutu esala mwasi azo travailler mama ozo perdre temps pour rien luko travailler te luko yekola luko tanga ba formateur bazoleka bazobelela tozo yekolisa français ofele nyosona wana kuto yoka bango te yoka kutu bango te ma sœur il est grand temps naza muto suka o nzamba tininga na loba na yo que il est grand temps téléma kendo yekola pour nzamba ti a placé devant un grand homme parce que devant grand homme pemenya un grand homme nyoso esengela kana une grande femme lokola yo mais o komango bongo te luko yekola mwasi Nzoto te mais mwasi mutu au prochain numéro. Alors, vous avez entendu notre sœur comme elle vous a éclairci que bon, moi si Zali na Nzoto te, moi si des Moutou. Tant que Ozali kitoko, vous allez relobate na sali la kitoko na ngai parce que bazo linga ngai alors naza fin parce que na ko changer te na kozala ka boy non. Ils allaient que un certain temps, oza kitoko. Moi ça zane ti fleur. Moi ni fleur ndenge ezala. Fleur ezala que okoni angoloni ango lelo so kokona so kolona, oloni ango lelo. Ochango ba mai bozo chango protéger ango ezokola tango ezokola tango che mai bien na ba vitamine ezokola bien
un certain temps okochama e bandokola na moté on a ba matité comme kokuya na alors il koloba que non moi ça za neti fleur tant moi si osuye azaka neti fleur tant azokola kozala te ke nzoto nazana nzoto na ngai na soki na ke ngase ko dunda na kotika la ngamo na banda ko dunda na ndebo comme ko loba ba nini ba réseaux sociaux banda okenda chéri ngase ko dunda alors ko dunda wana et quand on m'a appelé Odundi bon et quand on a mongongo alors c'était un peu ça je peux vous dire alors vous allez maïle il faut tout et ça là biso mi bali to lingi sous basu abuzo bate basu ba finga raté basu baza impolite basu ba critique karaka ba ninga ba mona berere na bango ti alors il koloba que non to lingi basi oyo baza na eloko na mutu ozo sala ne ba projet ozo kanza eloko ni ya futur ya osala oya ko supporter bana na yo baza la éducation à malamu so il bozaka que non basi de nzoto nzoto ango ekola kana ngo comme bimisa be bankusu ekei nango na mabele alors lelo za kitoko totala so totali malamu combien de basi ba kofi lelo kaka ya lelo alors pona oloba ke moi si za nzoto te moi si de mutu il fait ça là parce que tant mutu ezo sala o sala ma belé o raisonner malamu o finga batute o sala vraiment na respect ya baninga alors ezaka te ke nzoto parce que lelo saleli nzoto na yo osali ba oyo kokai ko sala après nzoto ngo ekufi nango eke alors c'est important mais sans une éducation on dit que on respecter baninga on respecter mibali na bino on respecter ba norme ndenge nzamba lingeli un jour comme on a que non tango kufi nzamba zumoli mona yo roma okay na ndenge ya malamu alors botika bazoba na que non chéri de boyo okay ngase bodunda ou bien que non moi si des nzoto et pour la kanango nikolo ikoma pasi ya mitu ça susté pasi ya bodunda ou bien pasi ya zoba pasi ya raisonner kaka égoïsme kosala makambo ke non na sepelisa famille na ngai na sepelisa baninga na ngai ou bien ma copine na ngai alors ça ne sert à rien mes sœurs alors il faut vraiment faire attention le côté là alors les ala qui abino mayo dino de bundes TV to yako betara c'était côté qui mi ke ngase ko dunda ngase banda okina ngase ozomona puis bazo insulter na fin nango ba insulter ba ebembe ya ba téléphone alors ça ne sert à rien de raisonner comme ça parce que bazo raisonner bon pour changer ma sœur ok merci. C'est très compliqué. Elle peut trouver un bon mari, mais elle a un très mauvais comportement. Un autre mari peut trouver une bonne femme, mais son mari a un très mauvais comportement. Une impudicité, dès qu'il passe seulement un... Mais oui. C'est-à-dire même elle-même, la femme, elle est déjà fatiguée de parler. On a vu ton mari là-bas. C'est toujours comme ça. Il vient aussi te dire, ah, je suis tombé. Pensez qu'il va abandonner. Non, ce sont des sémences. Ce qu'il faut faire. C'est que vous, ce qu'il faut faire. Dans ces sémences-là, premièrement, il y a mari et famille, il y a femme comme aux hommes mobile, il y a femme esprit. C'est-à-dire ça va compliqué. Même la femme peut avoir ça. Moi si pas gros on dit l'esprit. Communément, moi c'est Aboutou, tout mobile femme ou mari spirituel. Ça peut être une seule personne. Les gens pensent que ça peut être deux personnes. Non. C'est-à-dire une seule personne. Ancien partenaire. Ça peut être ton ancien partenaire. Moi si. Une femme. Quand elle part sur sa femme, elle devient homme. À déposer. Elle dépose. Quand elle vient chez toi, elle devient femme. Elle prend la tête d'une autre personne. Vous avez la même semence d'une seule personne. Maintenant, il y a vous laisse maintenant vous battre contre vous. Je ne sais pas si vous... Voilà. Donc, ils sont souvent bon. C'est souvent même dans ma famille. Même dans les familles, le mari rêve sa femme ou son mari en mal. C'est toujours une même personne. Ça, c'est au moins les gens de nature. Il y a d'autres personnes de nature. Spirituellement, elle est homme, il est femme aussi. C'est des personnes qui ont des missions impossibles dans la vie des gens. Lui, il arrive pas partout. Il peut entrer chez l'homme, dépose sa sémence. Et quand il